soi-disant yo yebi mama na nangote. Ndenge nini yo on se retrouvé na mutakala luison na bato bosa la luison chantage ndenge nini yo yebi kezaki ngana Rosette muyibi ndoki assassin Karine au travail na bataki sasa yo ne muto osali luison chantage yo parce que ngana na mutakala luison te ba mama nanga même mutakala liboso ya luison na yo na matoi na monate hein tosole na ndeko na 2024 2025 parce que tant basali ba chantage wana pe boyoki bien ke beauté divi bat basali nga ba live mais nga live yo salelanga olakisaki amour Karine lo ekangi yo yangwana bébé soko kanisi ki aiza ki sasa bachaka bato le kutite soko kanisi aiza ki sasa ke mila landela kate bébé soki ba fouiller famille luso ba porter biso ni souplette na sengaki Karine ok bolo ko ba bimisa muchopo no libanda otika mwana pas tata na ya bokola ozan lâche assassin Karine ozu ki assassin no ngola tsa beauté di fille a elekate crimi ki crimi no ngola tsa ngonga bimisa ba preuve mama bimisa ngo Karine ce pour moi ça tembe o numéro 1 maman na pesi au défi bimisa ngo bimisa ba voice nanga ndenge na zo sa chantage ya 30 000 bimisa Zwata numéro nanga oh luka ba robot ba interpréter voix nanga yuma mbaka sa toro ngoto bobo pian keba na yo keba na yo mais na ebisi sozo continuer mutuno ekitana si ba simba kanga iti boze belé boya on meka na butu boyebi ki ebote divi fais gaffe bato nyonso ko ya tema mo konza ténèbres mutaleki oye wana na Armstrong ye wana leki yoti queen o ba bengi queen man yene balati si couronne mais yo o mokonza pata punya ya monde ténèbres za nango muke mais ana ye wana matière na yelo ozukuti mobalo lobi akomi chinois et pas na yo mais ndenge no kanse munoko te yo mambaka sa toro ko ya te Karine e ba ko lobe so na kota na ba bêtise na binote parce que na lingate na se respecta na ta l'avenir a bananga so na bota kité na zena mobala congolais te Karine tengeto putano na mabele mais tellement na sake égoïste je regarde l'avenir de mes enfants ya on a na réseaux sociaux na ba bêtise te na mi pesa la deuxième chance na vie a bananga nanga moko mensonge no depo ya na réseaux sociaux adversaire on a zara beauté divine adversaire on a zaranga o livre nga déjà yayat des fois on zo livrer nga esimba na misunyo bo na olia bino ni bozo lia misuni monde de ténèbres bozo lia misuno kama ne na mona kiyo Karine keba na roba mamba butwa ouais ba témoin ba obima ça la très attention keba na robimisa mamba butwa ba témoin ba obima keba pe keba lisusu mutama songe lokuta osala fausse couche diamona benitati oyebisa ba chinois te po no kufela mwana oyebi yo lo ba vérité na lo ba vérité bébé Philippe wana ezaki zema solo ya muninga tanga kufeli mwana sikona obeto spiritualité yaka Karine Moko c'est un sorcière ndoki tout fait Benita mutasala ke mwana kita na sama bele eza Karine na zolo ba na haute voix so rache temba ya na butu ngane to beta fiko na butu Benita eloko ezanga kiyo koyeba nzambe te Karine Benita muto aleka mwana na wesa ka Karine Mokonzi Karine kendo ko portenga plainte tellement yo yaka na mensonge monde la spiritualité to kayeba ngana na tribunal na matana lève à Rosette boyoka bien Karine Zemi ya munene bomona ngote bino ba chinois bomona te mama na zena Zemi Zema munene Benita na Zemi bango mbe ba mataka na lève ba mama pasa atindela Benita mauvais sort parce que yé mutasala fo kushili boso Benita mwana kitaki avant wana le Rosette asala Kongo sa Benita mata ya mata
na lobango na monde ya spiritualité na code na lobi ah Rosette mout basi mibale si baotambola na bamaki jamais moko yaka akotela moninga parce que akokwesa bamaki na ye kari nabeta parabole wana mpo na yo ti obanganga yebisa bachinois na banga mwa mwaso na spiritualité na bangaka ye mpe na physique mpe na bangaka ye kokasa ti question yo korépondre wana koti mondi wana avant na ya nabeta mabolongo mama nde na obima na obuta mabolongo mpo nayebisi nzambe ngabi seigneur mwana mwaso na yina ye te des fois kuna pria mpo na yo Karine ozwa mwana Benita na eni nyonso okiti se na mutu okanisi ya yo mpe evanda yo mo mpe kiti yebisa bato vérité te bato nde bazali na sous domination na yo bango bamona ko mutu malamu moninga akufela mwana oye koblesse bilamba bebe wana alatisa soki oyo oza na zemi temo oza diable asiraka yo me yeba mokolo moko karma ezalaka mama mokolo moko karma ezalaka kare benga Benito osenge pardon ozomema zemi 9 mois Benito akuti ye mutu alimbisa omoni so nga beauté divine ongole na mbete hôpital wana zemi démon ndoki sorcière sirène des eaux mosala na yo opesaka baninga na monde des ténèbres bozwa oyo wana bozwa ye ya na kima bino ya tour boyaki na ndenge ya misuni kari nga nakolia place mwana oyo na butu nga ozipi elongi na yo le reste na moni bango me yo bombi elongi zwa ya mikozi na bino kuta minene baya baasosie nga na butu nazwa te bongo yo Karine nayokana na damba na batamai te nga nayokana na babilima te soki ozoluka nga mpo na kota bilima nga na yo mama toyokana te sala vino nga asala vino nga kangi komeka nga te okweya komeka nga te bimisa ba voice bimisa nya bino bato ebele badomina bino botanga te moyibi ayibi eyaya donc bino bolinga bato balakisa bango bavi na bino ndenge yazwaka mbongo bachinois ekokontele bino na miso basenzo nga mpe naya nalakisa bino vi siko moto nga na osala chantage bamama boyoka ata kutu zoba nga na poto luizo akufi nga mna azosala chantage nga mna osala chantage osalela nga live ata osali live nyonso bebe so mami korépondre beauté divine wana te yaya kanga monoko no mpona vino mobimba oyoki kanga dotia mwenga oyoki ke beauté divine wana na okipe esu te nabimisi nyonso eza na motema na nga parce que j'en ai marre oyoki j'en ai marre danono ya kobimisa bavoice bandeko na nga na ndeko na nga mwasi matondo on a parlé mais oyebi vérité boke oluka ti famille mpo baya kondimaka akomba beauté divine bofuta bango mbongo Karine nasala nini namenasako oyebani na bamusicien nga nayebani na bamusicien te ma chérie moi j'ai fait mes lives
Siko pourquoi ozolinga olongola tout le monde oyokokuta na TikTok. Tokabola no ba lève te mama. Nga na sala live ba 200 personnes Karine. 200 personnes oyebela mama Nzambe. Natala un nombre de personnes yo tala wana te. Nga na ebi TikTok. So ina na matia Zaire ya. Na ofina ka ta mbala moko 10 000. Oyoki? Na somba ba robote bébé. Tikanga na vanda. Nana makambo nazo sala. Oyoki? Boyoki? Botan. Oyo mkolo luizo akufa. Bomoni? Nasali kuku na matia mpa SS asekinga. Bomoni ba voice. Boyoka. Allô, Louison. Benga pena kota na poisson de fruits qui coulait la kuna. Buni kubiti watu mabakubu. Toi, tu es un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, à quoi qu'il n'a ma cambote. Oui, c'est vrai, ça poisson d'avril, mon frère. Boyoki, na bengi Luiso parce que na koyi kondima te. Que Luiso mi boma. Peut-être le poisson d'avril, tu as des réseaux sociaux, ils ont poisson d'avril. Wana uti na live a ese, na kina tike les voice. Pour nga na za batitni, ba numéro batumi na enregistrate. Abenga men enregistra numéro na été. Du coup na bisi, so za poisson d'avril, benga nge, nga pena kende ko lela ya solo akufi, mais tango robima, biso nsi ko musika. Pe deuxième voice, na zongele liso. Ils ont choisi na batiku basay la radio beza jour ya mokili nyonso babuka lokuta. C'est pas pour nous un enfant de Dieu à quoi sala ke akosa. C'est un péché. Siko ba maman yango balobaki obote divine nango kutu bomoni le 2 avril bota likolo na erni na minuit 14 bomoni ba message yango bomoni siko mama nasela Karine yaka na expliquer ngam no sa muto ana chantage. On est d'accord? Est-ce que nakoki suko benga ye pona tike ndisi nanga kuna pona mbila Oui, allô? Allô? Oui. Poani. Non, ba makambo na ete makambo nyango bato baoloba. Asa nini non? So yo otanga na live te? Non, c'est pas ça. Na ebite ya mutu nini abenga loba na bino bongo, c'est mensonge. Asa nini non? Na oto so ane pe siko asa nini? Na yib makambo wana te. De rien. Karine yaka. Vanda wana yaya. Omoni na poto. Se bosa mutu chantage ya mbongo. Yaya. Nakoki kobenga mutu na numéro na ngai te. Yango bimiselanga nanu. Vo na nga batutu ba yebite. Ba osala analyse. Opesi jour. Opesi ngonga. Parce que yo mutu zo solo na ba crime. Oba no sala luison chantage. Yoti. Yo mutu. Ndenge nini. Oyebaki ke luison tiki testament. Karine. Oh.
Moi ça za na lokuta te ya na mobile na yo. Aromono moi ça lokuta. Siko testament olobaki Louison atiki testament atiki bakombo abatu kaka yo oyesu na mensonge. Na testament wana Louison olobaki batumba he. Siko famille pe nyonso mambozo loba ba yebi yango te. Karim, o participer na loi Louison. O participer bébé. Ba capacité yango so lukanda na olatse louvou. Moi ça Louison na téléphone à Louison. Ce qui Louison qui ba no sali chantage. Yaya mbila zali awa. Ata bobimisi numéro bataki sasa parce que yoza makasi ya ko travailler na ba numéro ki sasa moi so ki sasa oza na poto. Bo batu musu bo benga bango mbongo ya ka teke ki sasa bataki sasa epa na yo. Bébé, où est sa beauté divine? Natala qu'on a mis sur aigle. Sosa maye les comprendre. Ça a très attention. Bato babanga rayo. Bosala bon piken. Ngam na okitiso. Tala misu nanga kari. So continue nanga. Na zu Bible na tie mupanzi. Bébé na okitiso na sorti tout. Na sesa ko ba je wana te. Ya ko finga ko bongisa. Te. Oyoki. Na ze nemi noté. Mais na respect. Na kata olo boko. Ti na vi na nga mobimba. Na otika ko lobiso te. Yo pe kata. Osenga nga ba pardon. Na tika kamoya wangana. Mais lapa monoko. Omoni monoko no. Lapa kombo ya beauté divine plastica. Lapa bébé. Na sala nzoto nanga. Ndenge okanisaka. Ondimaka te. Ke zolo misu zolo munoko. Ya mama botanga. Nyonso po na ona salisa bébé. Tiens na mutu na yo. Osez griller. Ce qui est le c'est service esthétique. Ou bien nos star. Un vrai monde penza. Na monde nous a nangoana. Bakoye bisoti. Ko salsa nzoto. Eza parmi bloko a diablette. Eza parmi a bloko a bastar. Comment yo oza star. Ya monde des ténèbres. Ozo bate ko la chirurgie esthétique. Bastar nyos américain basala ngo bébé. Pour nous yo kuta beauté divine. On comme ça mon mabe. Après, yo mo zana ba pensée bébé. Non. Non. Pe entourage na yo. Ba sala ba chirurgie. Ba maman muso tambola na bango ba tia mabele. Tu vas lire l'air. Yo so kezaki ya yo. Onga ko nzoli sango. Eza biloko na biso basta. Pe lisoko ngo yo mona ya muke ya munene. Zo mobile na yo. Bam ko bokuta na beauté divine talaye. Ya na vrai bébé pour mona na zénith bébé. Lisoko ndambo na mona na lelete. Donc mona ngoka ndambo. Na sela bino me ba vidéo ya sima bébé. La kisanga na place moko kita place mo amuki. Oza complexé na bébé na mondi wana ti. Otsimbi bosi momoni ke na ye la côté. Ongozo ya liwa. Olatisa ngonga. Na bana nga Karen. Ce n'est ko répondre yo. Po etikala. Pour na soeur n'a pas répondre au té lobi bana nanga na habité boza batu nini bakoki ko ba ketala mama na bino aboma mutu lobi ka carrière ya bana nge kiti lobi bana nga bazokola yo tellement wa mama moko ya démon olingaka bana nozo bota te mais nga bana nga na lingaka bango carré na bi passe 9 mois oyoki yo soki o salaka na yo vi na yo parce que oza mama moko égoïste. Ngana za égoïste te yaya moni siko abo bando luka beauté divine ndenge ni na yete ifala ya matanga Louison na lele na ndaku nanga pe bolingwa Louison eza motema c'est mon frère pour moi tant qu'ayeba ki chemin de la vie a sala chemin de la croix ti lelo na yebi ke Louison zamba zimoli moni na kimia yo no ngoya obafouye
Pono kake, abongwani ye luisanga ko obongwana ndenge nini. Et pourtant, nanzela batu, so oza mama, soit disons conseillaka. Ozaki capable na koteya batu musupe bazaka pembe na yo. O basala musala luison. Ko conseiller bang, ya, faut bongwana. Luison ko tuzamba sali ngolu. Azaki na misala ki des fois. Mais lelo luison abongwani. Donc, nyon se koleka. Yo ni mtongo te ya baninga, ozaka ma pasteur. Yo, ozaka ma pasteur. Ki ma pasteur oka ya ba pibi. Ya parole te. Ya mensonge. Karine, c'est repentir. Jésus-Christ revient bientôt, yaya. Yesu azoya Karine. Tout ça, on y a son na vanité. Mokilo, eza na pasi. Tika ko yia na ba life oza lokwa motema malamu, yo saint, nga saint. Karine, même nga na vandiao, na lelaka miséricorde ya Nzambe ezali kounanga. Oyoki? Mais tambola ne na bosolo mama. Karine za na bosolo. Oza na mensonge mingi mama. Donc yo monaka visibilité. Maman, ozo déjà visibilité te Karine. Pourquoi ozo tambola na mensonge? Hein? Oya okosel makam. Pe bat bakanga ko bayaka websote ke mama to kanyo na lokuta na yo. Bafandi kaka nie. Dona bino bato bokena kokoma te ba mensonge o mafinga o. Muta finga bato a dénigrer bato. Bino boso mona ngote afinga na motema te. Bible lobi ko tuka moninga te. Ben crédile. Bible lobi ko tuka moninga te. Ayaka ko tuka biso. Après bino bozo loba amutu malamu. Mais ye wana kozwa Bible. Zambe ma shilo afuka mna mabele Karine. Nzamba tala kwa opesi autant. Kolala kolamukeza abitite. Luison di meki te que le 1er avril akufa na kiti ne ba omone déjà kufa. Ba médecin mokili, ba meki ko réanimer ye. Celui de quelle heure jusqu'à 23 c'est bazu le temps mais azongite. Mokito ndimite ka akufi. Parce que ba photo ne zozonga ba c'est pour toi na biso. Mais suka a côté na sa mabele neti ba blague. Karine, tant on zamba opesa ngana o, isa tato bongwana. Mensonge, gloire na réseaux sociaux ya ozoa. Ba fan son numéro 1 na kitsa bongwende na yo. Yaya, yo ko mema bato be na lola, mais tani ngozo mema bato be na enfer. Karine tani ngozo mema bato be na enfer. Zamba rotuno visibilité si tozo vana liboso a. Nzamba ko tuno milimo bato yo oyo ozo sangisa. Ozo bungisa bango na mensonge. Ba mama minene, ba tata minene, ba mama mibimba. Pona ba ko menacer baninga. Nga na za internet mate na réseaux sociaux Karine. Yo soko kufa na réseaux sociaux nga na mi monaka ndenge mususu na oza na réseaux sociaux. Leo no fala na ba live mais lobby nanga Karine eza nzambe ne mutayebi. Oyoki lokuta liboso koselanga oya nazo répondre na batutu boba yango Karine babeba na beauté divine point mama ngana to beba na te na ya na saile kutu analyse mo ya bien na conseiller ye tant babala na mobile ne est vu zamba comment mbala on est beaucoup mina mobile na kala na bosse kombone na conseiller o bande kono ba chinois belé bazala wana evi nakija mama bato aya sabona pour na conseiller ko conseil à bien oye na réseaux sociaux bosangana ndeko na biso a mwasi Benita ninga na zaki start muninga no mutazaki star numéro 1 à TikTok zaki Benita à l'époque. Même bato bomonaki o bomonaki ke baliba kitsa mutu nanga live ali boso baso ba photo nanga na poto na yebite zai na ba 2000 na kuna botite ba 2008 ozwango yo star ochanga na miniature na zemi na ona sima Karine o perda mwana basimba mutu nyonso tute bébé basimba mutu nyonso tute ozana zemu batama na sima
parce que masque ya zemi ebetaka yo bachinois boya koyoka lisolo mama na bino dans le vide nasala eloko te tema bakende na makambo ya BBL esimbi te azwa foto na nga bolukelanga foto ya beauté divine na mobile ne na bana na ye balukela foto ya mobile na nga na bana na nga batindela kari ozalaka nango ozwa foto na nga ochango na nsima ozwi foto ya mobile na nga oyebi ete ozwi otie na nsima obanda ofinga mobile na nga zoba nasali eloko te nafingi yo te na supporta mokolo yango osala nga live nazoka live wana nazalaki na mosala je commence à prier pour toi ngayo Karine babunisaka na bango nga te naloba langage moko loba nasala o mabe nasala na 2008 oui 2008 mama ozwi foto na nga ochango na nsima obandi kotraite nga ndumba nakende osalaki ndumba na braza na ndumba mosusu mpe ya koti obimisi témoin ya mensonge obimisi otraita ngai mwana bato femme mariée comme quoi ke nazalaka 2008 j'ai dit 2000 foto ezali na 2018 te naza mwana poto akala bozoka te nayobi 2008 foto nazwaka atiaka ezalaki 2008 2018 te nga mwana munoko na nga na boti te nga mwana nga liboso na boti na 2010 foto na 2008 2009 mais bino bokomi na nga 2018 bozo comprendre nga te ezalaki foto na ye na Saint-Brieuc na na boti kutu te 2008-2009 ndenge nafanda na foto ya bomona na zema mwana nga na libo nazoyeba te ke na zema na pire vie na suka na bata reine kutu bayebi na bata Saint-Brieuc via bato akufa amona na foto wana ozwi foto bato chetala oyo beauté divine na kindumba na braza boye mama soko lukaka matière na nga kari nazaka na matière te bébé nazaka na matière te nazala matière te oyebi ke bien bachinois no bazala na rena benga bango tuna bango ata baba en tout cas moi mwasi wana asangana na bato te toyebaka vi na ye te ata so obengi bato ya Saint-Brieuc baba Sandrine azala